vérité bandeko epesa mene pa na ngai moumbu na bino frère na bino Joachim Zambwana na pokwa lelo nazali ngai moko te me na banda nazali accompagné na nani Mama Ani okoki kosintroduire yo moko ngai mama activiste kombo na nga Mama Ani ngai activiste na bino ya lelo oyo. Merci Mama Ani activiste elingi basuni na mpona bandeko oyo bakolanda biso awa mpo bayesika bayebi te ke signifie barole na biso oyo. Bon, activiste ezali mutu oyo alobaka na place batu baza na minoko bako koloba te mais activiste azoloba na place na bango donc mutu wana babengaka ye activiste. Merci pe ozali korepresente société na biso na culture na biso na babisika oyo touta bato tolobaka Mangala bato tolobaka Bakikongo Bakiluba Baswahili nyonso oyo tout ça tozalaka okoseko bato ya communauté wana bate na biso eutaka toujours na Bible et puis tant toyaka nango totalaka mingi application nango kati na société na biso. Ngai nazali frère na bino Joachim Zambwana nazali kobengama impresario parce que tozali une équipe de recherche et puis ngai nde nazali korepresente makambo nyonso équipe nyonso esili kobenda po ete boko komona yango biso nyonso tokoki koya awa te po toloba nde yango nazali kobengama na kombo ya impresario. Mama Ani, est-ce que l'on peut dire que c'est un sujet du jour de la table? Nous avons Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. 1 à 12. Pour nous dire que nous avons les 10 béatitudes de Ezaliwana. Les 10 béatitudes, Mama Ani, aussi les 10 commandements et pesamelaki na temps ya Moïse. Pour la bana Israël, pour respecter Nzambe, ba mokano ya Nzambe ezali ndenge nini? Mais surtout pour comment vivre entre bango na bango. Awa surtout awa tozana ka les 10 béatitudes. Les 10 béatitudes ezali pe babiloko ezali presque ndenye moko na les 10 commandements. Kasi awa ezali beaucoup plus engager mutu na responsabilité azana yango face na moninga na ye nani mutu. Okomona ete Nzambe tango nyonso bato bazana problème na mabele to difficulté akotinaka ba angelu na ye ako intervenaka po alakisa bokasite na ye ete ye azali nani Nzambe. Mais sikoyo ntango asali mpe mutu na jardin de den toye komona ete aye kopesa Adam na Eva pouvoir ya bakontinue se multiplier basunga mokili bapesa babiloko nyonso ya mokili kombo ya une certaine responsabilité Nzambe pouvoir na ye akabolaka yango na bana ya bato parce que asali mutu na nini na lolenge na ye na lolenge na ye. 10 béatitudes ezali korepresente ete place Nzambe akokaki kozwa décision akokaki kosalisa akokaki kointervenir parce que yo mutu ngai mutu tosalemi na lolenge na ye neti ye Nzambe elingi loki tokomi mpe korepresente Nzambe immédiatement et que soki Nzambe azali wana mutu azali kobela o Nzambe sunga ngai o Nzambe sala boye yo ozali wana immédiatement yo mpe ozala na pouvoir ya kosala nini ya kosunga ya kointervenir ya kopesa ya kokabola nde mama ya likambo ya vraie définition de 10 béatitudes oyo kopesa nde yango oyo mpona bandeko bayebi te koma tozali kokumbela émission oyo tobanja kobwaka lino bula ya liboso ete le 10 béatitudes elingaka koloba ete responsabilité ya Nzambe akaboli yango na yo nani na yo mutu solution oyo moninga na yo mutu ngai mutu nazali kozela na Nzambe nazela nano kaka Nzambe te mais mweme mutu aza na pembeni na ngai akoki kosala nini akoki deja kointervenir de importance to role ya liboso les 10 béatitudes yango wana nde yango mpe tokodevelope na mpoko lelo bana première béatitude na béatitude ya suka. Mama Ani okoki koyebisa biso béatitude nini yango tozali kofongola yango d'abord? Bon, tokotanga oyo balobi ke fo kozala na spirituel ya kokanisa bapauvre ya kosunga bapauvre n'est-ce pas? Et puis esengo ezali na baoyo bazali na nzala parce que bakolia. Mama Ani nayebi so somoja mutu aza na nzala bongo ayebi kote akotalisa te pasi eyebi ye et puis asengi Nzambe a intervenir na kana ye parce que makambo elekeli kaka ndelo. Est-ce que vous avez un exemple mosusu oyo kopesa po tobanda kosupporter un peu béatitude moko? Bon oyo nayebi neti ya prophète Eli na Bible ntango azalaka na nzala po alelaki et puis Nzambe atinzaki angelo mpo ya kopesa kolia et puis oyo
nani susu na ibi oya aga alelaki puis alelaki nzambe pasi eleki mingi vraiment bien et puis nzambe atindelaki angelo pe ai ko intervenir pour la problème na azalaki nango nde bato mibalenga na yebi na bible bien bakoki nango kozala ebele baka oyo osili kopesa merci mingi osili koyeba ete prophète Eli ntango eyelaki eke nzala bambula eza kobeta te akimaki na zamba kote wana intervention kaka ifale nzambe ye moko akoka kointervenir na ka na ye po akoka kolesa ye akoka kosunga ye n'est-ce pas oye mpe kolobaka ya Agaye deuxième mwasi ya nani ya Abraham n'est-ce pas ntango Sara apesaki atielaki mololo kebengana ye abima awa ye na mwana bakende na zamba nzela bakendaki mai esilaki bango biloko kolia esilaki bango pasi eyelaki ekolelalelaki nzambe intervenaki na ka na ye po ye nzambe awa aza kointervenir na ka ya bato oyo selon yo bona ntango wana po nakokoloba ou bien neti aga place azalaki ezalaki na désert yes yango wana nzambe ayaki kointervenir donc prophète Eli lisusu ndenge moko kaka nakokoloba merci elingi baplace wana bato bazali te n'est-ce pas yes raison na luki oyebisaka mpe pourquoi nzambe awa aintervenir na ka na bango c'est parce que toyei komona moninga na bango mutu asali nini azali te de place ozali komona ete bandeko nyo kobenga biso mpona makambo nyobanda déjà mais tokorépondre sikoyo te na banza di béatitude awa mama ande place oza kocomprendre ke bandeko nyonso balopesinga ekutani na bango na désert sizankatu bababele kauka batu bazali te di béatitude ekoki kozwa esika te na place oyo mutu azali te mais na place oyo mutu azali di béatitude ekozwa immédiatement oza komona ete awa Agaye aza kozela nzambe asala nini aintervenir na ka na ye Eli biloko kolia ezali te nzambe aintervenir na ka na ye mais question ezali bongo soki Agaye kota akimaki akotaki na village moko boye ozali sike nzambe alingaka aintervenir na kopesa ye ndenge asungaki solution na intimité donc nzambe alingaka asalelaka moto abima comme ça ya kointervenir na ka na ye elingi olobake Agaye alingaki kosenga epa nani epa moninga na ye mutu n'est-ce pas pour ka ya prophète Eli awa soki place azalaki kutu tozwaka ka ye mo prophète Eli ntango akimaki na ndako ya mama wana musuna ete wana oyoki awa ke aza kobela nzambe esalanga lipa mpona lia te asalaki nini akenda kolela pa moninga na ye mutu le bible atitide ndeko nanga oyo ezali kaka introduction tozali kosala mpasi ye kozala très difficile mpo toka kokota na likambo soki définition yango tosali nini toyebi yango nano bien te okoya komona ete le bible atitide elingi akoloba ete place oyo nzambe il faut intervenir na vie ya mwana ya mutu apesa yango pouvoir na yo na ngai tosala nini intervenir introduction na biso yango oyo tika tokende kozwa repo ya liboso ntango tozali kozonga bandeko na ngai tokoyeba makambo nini yango ezali na le di béatitude oyo tolobaka ete le di béatitude eza makasi mpona koyeba koma nzambe oyo olobaki esengo ezali na bao bazali bapauvre mpo bakozala console esengo bao bazali na nzala koma moto oyo ozala na esengo na ntango ya kote négatif na kama mabe pauvreté esengo ozala pauvre nzala esengo ozala na nzala badibe ati tomona wana eza très compliqué maintenant pourquoi lelo ngai l'impresario Joaquim ezambona avant tosilisa baémission oyo kangama na biso tokoya koyeba eske le dibe attitude ezali batata ezali pasi ezali kitoko to nini yango ekoleka na le dibe attitude mama ani na banza oza na repo olingi kokotisa biso mpo tokende komela mwa kopo na biso ya pio ntango tokende kotanga Matthieu 5 tina 12 1 tina 12 merci mingi nzambe apambola bino ntango bozali kolanda mwa premier repo na biso opi bokei kotanga mokanda ya Matthieu alleluya
Mesuma friend nyamio Obama mini amedia Obama mini amesha Ripa kumeni masache Mesuma friend nyamio Kwa mini akakudesi Tie Yeso mena mumti Me wata mio Minyami amachina dianti Menzo bibiate Oma mini medie Wate Oma mini meshe Eni bagu meni masyache Meso frem nyamio Oma mini medie Oma mini meshenka If you ever